Bonjour, bonsoir, balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci, naba onyo so bazolanda des shows d'Enar TV. Ceux qui ont talinga le lomba la liboso, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne Nabiso, otala kaba émission Nabiso, c'est très important. Mais kobo sanate tango s'abonner, tia cloche de notification pour ceux qui ont émission Siko, otaliango Siko, ça veut dire fina pe ngonga. Ngonga wane est important pour ceux qui ont émission Siko yo moniango. So roche ngonga te to roche émission, yo ekotala après une semaine, biso toza na makamsus yo po otala makamsus. Voilà pourquoi c'est important de s'abonner au Tchepe Ngonga. Tu es libino sujet basango na biso yaya. Gary na Suède. Gary na Suède tu es na suite ya ba information o to so qui sango na sujet o ya lelo nde to su qui sa problème o ya Suède. Ba maman na Suède ba lobi des shows d'Enar TV. Zoa pasola ba maman ba zoa maé les ala branché o yo kama kamni zo le kana problème o eza na Suède. Je salue à passant Nicole Bidoda. Na Paris, moi si ya Ezekiel Mayunda, les grands mécaniciens toké na Sije Yoka. Nicole Bidoda na Paris, landa oyoka makambweza na poto. Landa o comprendre pe bolonga na ba erreur oyo. Yebisa Ezekiel Mayunda akeba na bitambola tambola. Toza wana ba mama ba bengi ba lobi nini. Problème ya Gary na Suède. Gary abomi mokili kaka ndenge tolobaki papa o kesho ezanini papa oyo alingani na mama o ndenge ni toké na sima po bo comprendre. Côté ni tozo kende kokoma poto chité mama oyo aza kolela mama aleli c'est-à-dire moi si ya Gary aleli abaye asanzi Gary asanzi pour la nini mama lobi boy Gary ayaki kolinga ye na Angola bakutana ye na Gary ye na Angola Gary ayaki kozwa ye na nzela ya regroupement familial Gary tanga komi na Angola pour mona kaka ke mobile moko boazaye na ba problème ebele tanga komi na Angola ayaki na regroupement familial pour ya kozwa mama oyo ayebisi mama oyo boy ngana na mbongo te commission na poto débrouiller defa ba mbongo futa ba billet osala ba démarche na yo oya na poto likamba ko kamwa comment okiko ya kozwa mwasi to posali groupe regroupement familial to po kozwa mwasi po kende na ye na mboka mindele oke na Afrique po kende ozwa mwasi boke na ye na esika yo vanda kana mboka mindele oyebisa mwasi wana adefa ba mbongo asala ba démarche na ndenge na ye po yo za na mbongo akomise na poto te mais quel esprit voilà wana ezaka juste ba tozo palpe mike pour kende koyeba pourquoi papa wana azana ba acte oyo pe pourquoi azana ba comportement pe pourquoi azana mutema mabe ya marque oyo tozo kende ko expliquer yo papa oyo akomi na Angola azui mwasi na ye bon basali ba démarche mwasi a défi ba mbongo na ndenga se débrouillaki parce que azaki mama moko azali ko débrouiller bande ko teka ekutanaki azali na ba mbongo na ye baye na poto bakomi na poto mama oyo azalaki pe na mwana na ye mususu asi abotaki ayaki pena mwana na ye mususu ya mwasi awa na poto bavanda lisolo eza mulai mena oke na omukuse po tozwa minute ebele te na okata kaka ya kokata tozwa essentiel pour ne pas topesa ba détail ebele ezangi tina le reste ça pas d'importance biso tozo tirer kaka leçon et conséquences ou conséquences et leçons voilà bakomi na Europe bakomi na poto bakomi na Suède kuna na Suède esika bazalaka papa Gary avandaka na Suède kuna na Suède esika bazalaka babandi ko vivre na mwasi yoka na kolingana fungula parenthèse moko rapidement pour ba parenthèse zo sala ki batu ba comprendre oyebi mibali soki balongwe na Europe bake na Afrique en général basi nde ba comprendre raté yaya soza na ndeko no moko azoya déjà awa na poto pesa kai ba émission de show d'Enar TV alandaka po azoa déjà maele tango okoma awa biloko ekomela ete soki déjà ozana Kinshasa kuna yo pozo lukoya na poto jika zo ya kozo na Kinshasa yaya lukoye barape ba jika ngo bazandenge ni yaya mibale belé na poto ba asumba na nganda basi balingi bango si na poto te yango ba okendo kosa basi na Afrique eloko na zolo bango mingi ekozala très important na yebi bande kwa Kinshasa pe balandaka des shows d'Enar TV. Je salue Irène na Lubumbashi sala yo bien koto zwami na saluer info des shows d'Enar TV groupe. Merci na bino nyonso pona ba soutien. Je vous salue tous boza ebele moyena tanga ba kombo na bino mingi awa ezate e kozwa biso minute. Mais je salue à passant au moins Irène et ça là yo bien et puis Lesso et puis Peggy, je salue Kertus, je salue JDK Mopa au Soda Poto tout stoppé dans ndengwana bosé belé yaya. Je vous salue tous les amis des infos des shows d'Enar TV. Voilà. Ceux qui n'abina tanga bino tout émission ezate et comme ba combo. Merci quand même. Toleki wana bandeko oyo bazana Kinshasa bolandaka des shows d'Enar TV mingi. Pourquoi?
parce que yo poza na besoin ya na poto oye bara déjà makamni ko ya komona awa ya so za na ndeko na Afrique ko za besoin bengise na poto pesa kai ba émission de show de Nar TV atalaka ba mama na poto bolandaka de show de Nar TV pour bo comprendre ba erreur aboyer la binoté tozongi na sujet tozomona bajika ebele na poto baza déjà ba sumba na nganda c'est-à-dire mibali oyo ba sumba déjà na poto basi ya poto batimbela bango mena bakoma ke ko sa basi na Afrique bande kona biso basi na Afrique ko kaka mobali ya uti poto c'est-à-dire ozuna molimo na bomoto pesi pa mobali wana metango ko ya koyeba ke mobali wana zai mobali te azala ki asumba na nganda trop tard osi okoti na libulu tango ko ninga oyeba ke mobali wana zande apikali ngwengwe trop tard okoti na libulu eza kwa mususu auti ocha mwasi zemi awa na Angola ache mwana batu zemi apesi ba promesse ebele nzoka awa na poto responsable marié metango mwasi azoya koyeba ke aza responsable marié na poto trop tard atiki mwana batu na zemi na Angola mawatro ya on to sala ba émission boeza pona koloba ke boena boete meza pour éveiller les gens voilà nous on est là to kangi parenthèse to zongi na sujet papa azui maman oya kena na souhaite ba vivre ensemble mais quel est maintenant le problème poto ya ko koma na ba problème nyoso to ke chité nango gari ba maman nyoso na souhaite ba regretter pona gari et puis faute eza ya maman ye moko ce qui to zong c'est la ce que maman faute pourquoi parce que maman oya bomba ba secret grave bas grave oyo maman oyo bomba oyo koki ko nimate bas secret oyo sengela ki maman oyo alo bango na ebande sengela ki pe maman oyo aleka kozwa ba précaution to ba décision avant to ya ko koma na oyo se komi lelo quel est maintenant le problème et le secret maman oyo botaka mwana na ye liboso ya 11 ans maman azali na mwana na ye ya 11 ans ya mwasi Gary aza na 67 ans Gary aza papa ya 67 ans asui mwana wana na âge ya 11 ans c'est-à-dire Gary abandi ko violer mwana ya mwasi na ndako abandi ko violer mwana ya 11 ans na ndako Gary mais esali mawa yoka yango na wabaki na koyela bino ba suite ya dossier oyo biso tolinga to kangi na source to ekoloba yango toloba ki ba émission so ozo sala il faut na sagesse et l'intelligence pour occuper koloba bilo mususu ezande ngwana te yango tozara toujours na ba réserve tango ba suite ye to koya ko pesa bino voilà c'est-à-dire Gary a abusé mwana ya maman ya 11 ans. Gary tata ya 67 ans a sui mwana ya 11 ans. Na ebite tango asoki mwana wana na 11 ans, ba obi lelo mwana wana na 22 ans. Soki to sui 22 ans. A komi na 22 ans siko, asoki na âge ya 11 ans. C'est-à-dire Gary azali na âge ni na ta wana. Calculer po yozwa âge ya Gary po to perdre minute te ngana na kati ya émission na progresser ya. Calcul mobulu poto makambo wa toza wana yo calculer na ndako seka voilà et ça là au moins bien quoi calcul mobulu ya tina calculer na zelo ba âge Gary azali na mobulu yo calculer na ndako calcul mobulu tozongi na sujet yoka Gary abandi ko swa mwana ya mama oyo c'est-à-dire Gary a violé mwana ya 11 ans mwana ya mama oyo kolo problème oyo a violé mwana wana ya 11 ans Gary a traumatisé mwana 11 ans tata oyo Gary a sui mwana ya mama oyo tinati pe mama yaki kokoma akoma dirais mama azalaki informé pe secret ebimaki ke Gary a sui mwana na ye ya 11 ans problème ya Gary ekendaki tina tribunal bake na tribunal liboso bazuzi ya mindele mama oyo ye moko a défenda Gary na cadre ya bolingo alobi niet Gary a sui mwana na ngate mwana nga za lokuta mwana nga koseli Gary makambo. On est là. Maman Yemoko a défendu Gary devant le juge. Na tribunal que non, Gary aza innocent à soi moi n'a été. Mais tandis qu'il y avait des preuves, il y avait tout comme preuve. Gary a violé moi na 11 ans, Gary a traumatisé moi na 11 ans, Gary a bébisa moi na maman o ya moi si na 11 ans. Voilà tout ça wana toke mena na kati ya sombele suka bisanga. Bakenda na tribunal maman oya défenda mobile bolingo kwiti bolingo aveugle l'amour aveugle on est là maman oya zalaki aveuglé par Gary azana ba gaffe ebele Gary balobi abali 4 fois maman oya za 5e femme ya Gary nous on est là Gary musala na ye na ndako wana azalaki tata moko très brutal Gary très brutal na ndako wana Gary ko beta ndelo ko pamba Gary kolanda bana na bambeli na ndako a traumatiza bana na ye nyonso na ndako kolandaka bango na mbeli babotola bango bana bakenda ko placer bana na centre
ndenge boyebi ezalaka na poto baplaçaki bana quelque part na ba famille d'accueil na ba centre ndenge boyebi ezalaka baplaçaki bana wana pourquoi parce que Gary azalaki un papa ou un père traumatique, un père qui traumatisait sa famille, un traumatiseur, un brigand dans la famille, un brigand dans la maison. Gary papa oya bandai ko traumatiser bana na air nyos balongola ki bana wana na ndako wana babotola ki bango bana na social ba plaça ki bana quelque part ba yebisa ki maman avant tozong selo bana il faut yo kabwana na Gary mais maman zala ki toujours na bolingo quit maman oya linga ki Gary trop ye abandai ko défendre toujours intérêt à Gary ayeba kite que Gary aza éliment ayeba ite que Gary aza dragon nous on est là Gary dragon tozo ke na ko chité na sima mikolo bavandi mama bandi ko comprendre Gary mama bandi ko comprendre Gary malembe ba dégâts e bandi na ndako ba dégâts e bandi na ndako ka ane na zoyebisa bino mama lobi boli même na mbetu ye na Gary ata soki babi basala bolingwa mwasi na mobali ndenge ezalaka na chambre mwasi na mobali boleka na ba acte Gary mama lobi bazalaka na Gary soki bazosala bolingo oyo atie elongi na nord o mususu atie elongi na sud oyo atie elongi na nord oyo atie elongi na ouest oyo atie elongi na est oyo atie elongi je ne sais pas où c'est-à-dire bolingo ya kimwasi na mobali ye na Gary ezalaki lisusu te Gary ayekolakisa ye bizaleli na nsima ya batan mais en même temps ndenge mama aza wana baboti bana na Gary mwana bango liboso aza na 13 ans mwana bango mosusu oyo baza na ye ya suka aza na 5 ans c'est-à-dire Gary akolisi bana Gary aza mokolo mais aza na maîtrise te papa oyo asali soni mama lobi boye bakola na mobali na chambre mobali alingi te ke ya tala ye na elongi alobi mama kotala anga na elongi te parce que oza ko dorer comprendre lo na zoloba biloko ya mulumba alobi ozo pesa solo ya gasoil voilà nous on est là c'est-à-dire Gary a maltraité moi si na ba façon tout mais maman oya bomba ki bolingo quit yango to lobi boye yoka bolingo soki esimbite yaya boka bwana ouais soki to lobi weza teke batu baka bwana mais po lobi yondo kokufa bolingo soki esimbite yaya boka bwana c'est clair et net c'est simple on ne force pas l'amour soki bolingo esimbite yaya boka bwani c'est ça la solution soki wana te batu bakokufa poti ya bandako ya na basi musu na ndako batu bakokufa bolingo soki esimbite tika c'est-à-dire Gary a violé mwana mama na 11 ans a traumatisé mwana ya mwasi bakenda ko chaye quelque part po mama wangana ka mwana ya mwasi alobi jamais mwana azolo babilobela eza nengwana te alors ba mindele selon loi na bango ba mona ke loko mwana azabu aza déjà traumatisé papa oya violé ye a bébisi mwana na âge à 11 ans mais mama kolo mwana ye moko alobi ke non aza d'accord na ngote alors mwana komaki na danger ba mindele bazwaki mwana wana ya 11 ans bakenda ko chaye quelque part ba obokola ye mwana wana lelo a mwasi akomi na 23 ans awa na Suède mwana mwasi akomi na 23 ans mwana wana mwasi lelo akoma traumatisé akoma na ba souci nani a traumatisé ye Gary a traumatisé mwana wana lelo akomi na 23 ans mwana wana mwasi asolaka su bien te na mama na ye mama akoma ka ko benga ye na téléphone Gary ayebisaka yo soko déplacer a oke musika pona okendo landa mamba mwana wana awa pe place na yo ezate mama pe lokwa bolingo lekaki mama sundola mwana mama abwaka mwana akangama na Gary po mama eba eke bolingo na Gary eki kokoma ndenge komite lelo mwana wana koma ko regretter po na mama na ye mama oya boti yake ndeko bwaka ye po na mobali mususu bon toboite batu mingi basala ba erreur wana meza ba erreur mais yango eko mona lelo sko Gary eko bimisa face mama eko comprendre ndesi ko ke Gary azalaki mutute mais Gary azalaki lima Gary azalaki angwalima c'est ça maman eko comprendre biloko wana na simande maman eko bimisa ba vérité ya makamyo so ebima e salama na kati ya bolingo na bango na Gary c'est-à-dire maman lobi Gary aza mobalité Gary aza mobalité yango to lobi bwe lokota lelo Gary azoyebisa maman oke na lokota yo ndenge na lokota yo ndenge pe na lokota mususu mais or ke yemta kende ko zwa maman na Angola yemta yaki na maman awa na Suède mais akomi ko finga mama lobi na mbetu kutu Gary aninga ko sentir yete mama lobi akomi na zemi alala na zemi mupanzi moko tindenge abota Gary alingi te ke mama baluka kote yaza azo pesa gasoil toke nango bongo
po ba bilo mususu papa na zo finga eza bien te to répéter yango eza vraiment digne te pona ba maman eza bien te ko sambwisa basi ndengo wana tu vois yango nazo boya ko kepe na ba mo o ya utilisaki na ke na ona ba mo wana yo comprendre ka ni na olo ba lobi mama azo bimisa gasoil mama lobi po basala na gari bolingo na mbetu po basala bolingo basala amour na gari na mbetu bazo sala bolingo lokola ba mbwa webi mbwa tant bambwa bazara ba osala bolingo moko apesi mutu na boye musu apesi na mutu na boye voilà nenenge mama na gari bande ko lekisa bolingo na bango gari alingi même pas maman ya talene longi yango bana basi pe bon comprendre rapé air moko mutu ya lingi yote mutu azo sala biloko boye mais ozo continuer pe na ko bota bana air moko pe ba mama be faute pe zo sala ya bino moko mutu alingi yote mutu alingi ote atakaka yo ka soka yo ki posa bunzoto na ye yende ya sotele yo asalo bêtise mais yo mutu alingi yote azaka na besoin nzoto no soki makanisi wana ye lié to ba sentiment on ye lié ba sensation ye nda ye ko sauter likolo na mwasi po asala ba sentiment na ye ndenge mutema ne lingi mais yo mutu alingi yote yo pe mama ye omi pesi lobi kuna pe suska bobota bana bobota bana ngondenge nini po lobi boya ko pesa ba histoire aboy mais c'est dangereux bolingo soke simbite ya bo kabwani c'est simple il y a des solutions claire et nette c'est une seule solution ce qui bolingo zo marché c'est la séparation qui est la solution nous on est là ata babi ke bolingo ngo za ka passe mais il faut mon appel ba passe yango ekomi na degré nini papa ya lingara même pas moi so qui a vandi na kiti na salon ta TV ndenge za ka mama ye moi ko déranger yo aye ko vendre là ye moi ko lalela et ça là ye moite et le bas prophète John Ngefa na Kinshasa et ça la maman moite garia lingi biloko wana te pusana kuna ngana lingara te so na vandi moi ça za pembe nga pusana kuna bon ce ko lingara te moi ça za pembe non na ndeni boza moi sina mobali bozo vivre ndako moko wana eza moi sina yo mama bana na yo akovanda pembe na yo te ndenge nini c'est ça. Pa maman air mo boyebo comprendre mutu soka lingi ote débarrasse-toi Lucas chemin yaya bien que ça la rapace bien que ça facilité ko kabwana yaya ça facilité na mutu lingi hein mais soko moni biloko boyeza na kati mais choisate Lucas chemin c'est-à-dire problème oyo ezalaki problème moko ebomba ki ba secret na kati ebele Gary a violé mwana mama oyo ya 13 ans a bebisa mwana oyo na âge ya 13 ans mwana ona bakenda na ye na ba foyer ba placer na ba mindele po mama awangana ka mwana na ye ya mwasi mais lelo mama awangana ka mwana mwasi po na mobali lelo mobali asumbeli pe mama na nganda yango mama a regretté mama komi ko bimisa ba vérité mais c'est trop tard mwana no ya mwasi osundola ye obwaka ye mwana na âge ya 11 ans ti lelo tozolo ba mwana komi na 13 ans tala événement mais ça li bien te et ça li passe na mitema tant nazoka histoire oyo mais ekamusinga donc c'est-à-dire Gary aza papa moko je ne sais pas mutu na ese sota ou bien aza déjà un père oyo aza déjà mutu na aza déjà na ba problème je ne sais pas et maman ye moko soki totali bien maman ye moko pe maman aza traumatisé parce que depuis ba violaka mwana mama oyo ndenge mama akoma na basusi wana ya mwana na ye azaki na choix te alinga mobali to alinga mwana mama bien que atikalaka na Gary mais mama atikalaka na ba choc ya mwana na ye mwasi ba choc wana et traumatiser pe mama ye moko so otaline mama ya zoloba mama aza sous juste te mama o mutune se sauter il faut mona minganga faut mona ba docteur ba traiter mama o mutua mama o pesa sauter mama aza na traumatisme ba viola mwana na ye akanga na mutema aloba te a défendre mobali or que ceux qui ba kendaka na vérité Gary ngaza laza quelque part le rôle a commandé Gary balingaki ba garer quelque part Gary quelque part mais maman défenda lobi niet mobali nanga se mobali nanga mwana oya kosi mwana zana lokuta ngande mama na lobi ke mamboane eza faux a défenda Gary batika Gary alonga na tribunal pona maman nda défenda ka Gary mais Gary a bebisa mwana mama oya 13 ans lelo mwana na 13 ans za awa na biso na Suède azana 23 ans donc 10 ans passés non oui 10 ans passés oui 10 ans passés maman atikala traumatisé pour na histoire à mwana na ye lelo tant Gary a komoni sa film maman a commis plus que traumatisé maman zui liboma maman bimisi ba vérité et là on y tenait to loba basi o bazana Afrique surtout bande ko Afrique nde na ngina ibsabino tant bomona amibali ba uti poto na bandeli koloba yaya bolinga aboye ba peke na poto ango ba uti wapi asala kanini na poto azapena ni na poto
Pourquoi bali pe na poto te akeka akobala na Kinshasa? Yaya na poto basumba. Mibali wana na poto baza ba asumba na nganda. Basi a poto ba yeba bango ba okiko linga bango te. Yango bazoya na Kinshasa. Tango ya na Kinshasa bozo bange po mwana poto. Nzoka mwana poto aliboma. Mwana poto ya asumba na nganda. Mwana poto ya carrière mabe. Mwana poto oya za na réputation e beba. Basi a poto balinge lisusu te. Yango ba okiko sabana basi na Kinshasa. Et ça li bien te. Papa onzoka bebisa mwana mama bomba. Lelo mama akomi traumatisé. Bana basi yango tolo batango lingi mobali yaya yeba mobali wana bimaka wapi asala kanini luka pe oyeba nanu mwa vie na eza nini bozwaka tempe bien ko yeba mibali c'est important. Tala sko ba événement zo ya ko bima na sima mama ye moko abomba mambo ebele mama ye moko abimisi vérité pona nini ye pe akomi na suka a livra ki mwana na ye na ba juge awangani mwana po yeba yeke bolingo na ye gari menzoka gari azalaki elima. Lelo gari à la kisi bizaleli. Lelo gari à la kisi efface. Bakabola bango. Tia ki kokanga gari na mwasi na ndako. Kande tolobaki. Soki maman wana azalaki présent. Mais mwasi wana akota yi na ndako te. Mwasi wana akota yi parce que maman azalaka placé quelque part akenda na foyer. Nda yebisaki gari keno na kolukana leka na ndako. Gari atunaki okoya na ndako maman abayi na koya te. Mais maman ebayi ki akoya. Po soka abaki akoya gari alingaka bongama. Maman abayi na koya te mais maman yesko na poasa na ndenge o ezalaki non prévu yango yaki kokuta ye na mwasi ndenge wana yango tolobaki ndako wana po mwasi wana kota ça veut dire maman wana azalaki absente oui parce que ce qui maman wana azali na ndako mwasi wana nga kota te c'est-à-dire gari akotisaki mwasi wana na absence ya mwasi na ye po mwasi pa azalaki na foyer balobai na maman oyo soko lingi tozongiselo bana il faut kabwana na gari po tozongiselo bana nde maman akenda kovanda koto mosusu bapesa ye ndako koto mosusu po luka moyen a récupérer bana na ye bazonga esika moko mais maman bolingo na gari ezalaki kaka motema maman ezobeta po na gari na ye Muteme ezobeta po na gari menzoka gari azalaki oyo mama azokanisa te. Mama zonga ya kotala gari brusquement akuti gari na mobali na mwasi na chambre. Voilà histoire ndenge ezalaki ya mwana c'est-à-dire gari misala mabe gari tata mabe tata oya bebisa na yebi histoire ya papa oyo. Voilà na monaka histoire na yebi mara tout ça bazo pasola soki mituka soki banini aviolaka mwana. Voilà ye wana gari. Voilà donc et ça lui passe. Ba maman bozwa mayele to keba. Tango zolinga na mobali luka oyeba mobali bien. Tango lingi pe mobali luka oyeba kamaka mususu ndenge ezokende. Surtout lo ni twenga toloba basi o bayaka na bana na mabala. Yaya bokeba kana bana bino abasi boyaka na baona mabala. Mama kozaka trop méchant na mwana wa mwasi te. Pusa mwana wa mwasi pembeni na yo po oyeba kanini ezoleka. Ayebisaka yo nini ezoleka. Soko za trop méchante na mwana. Mama kozalaka méchante na mwana na yo te. Zala très douce na mwana na yo ya mwasi. Mwana wa mwasi ayebisaka yo nini ezoleka. Surtout plus ba mama o bozoya na bana na mabala biso nde tozopesa bino conseil boye bakandenga obatela bana na bino eza ba papa nyonso te na kanyo sotan tolobaka chaka exception toki ko bandelaka mo exception te mais tant to sala be émission yeba ke exception ezali mibali nyonso ba ndenge moko te ba papa nyonso ba ndenge moko te. Mais tant oye na mwana no mwasi na libala en tout cas luka o éduqué na ndenga bien luka mwana na za la proche na yo po oyebaka nini ezoleka. Tolobite boko makokomisa mibali na bino ba suspect na banda ko po boya na bana na bino na mabala. Non, ce n'est pas ça. Tolobinde boye yebaka koboko la mwana, c'est important. Voilà notre sujet est là. Tolobite ke non, basi o baya na bana na bango basi na mabala, nde mibali na bango. Non. Tolobi bongo te. C'est-à-dire yebande koboko la mwana. Et le plus important loko na ngana lo baba mama, soki po kaboy na mobali. Papa sarabana pa ba papa na bango, c'est important. Pe sabana ba bokola na papa. Botika ko memaka bana batu na ba mabota mususu na ba foyer mususu po ba dégâts boye kendo salama po gari po violer mwana na 11 eza po ya bota yete po soko boti mwana ayo moko na 11 bo batata mususu pe bandoki ba viola bana bango yaya makamsu ko loka eza na onka ko loka na ebite ko to na petolo bandeni mais elo ni tineka toloba yebaka kaka kozala proche na mwana no mwasi yebaka kopesa mwana mwasi conseil bozala kanaye liloba moko po mwana ko ya na mabunga te. Voilà dossier ya gari yango wana to sukisi yango ndenge wana papa wana ba comportement na yango wana a viola mwana mwasi na ye mwasi a defendaka ye na se ya bolingo mais lelo esuki mabe afuti pe mama o lifuta ya mbwa afuti ye lifuta ya singe monnaie de singe
voilà oya futi mama wana loko ali futa yango mama wana leli mama pe abimisi ba secret nyonso mais ato bimisi ba secret c'est trop tard nyonso ko eli mama yemo pe azana ba faute belé ba mama bino mo bo pesa conseil na dossier oh vos commentaires sur clavier commenter ce qui opposant na dossier à vrai benga des shows Denar TV numéro na ngwana gravé na WhatsApp tindela biso ba vidéo ba photo comme preuve et que ça la bien soko talinga ba liboso n'hésitez pas s'abonner sur des shows Denar TV olandara ba émission na biso. Partagez la émission à des shows Denar TV, c'est très important. Toi, alerter Batumsous. Soko Sisi Kota Nasuka, n'hésitez pas. Au j'aime. Au tiki commentaire, nous, na clavier et à partager. Pesa na WhatsApp, pesa na Messenger, tiens na Facebook et que ça la bien. Ils allaient qui habillent humble serviteur. L'homme de bonne foi, Ndeto Koutani na émission, Ezali Koya. Merci. Des shows Denar TV, on a koyoka bansango, sango ya mboka ye. Basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. Des shows Denar TV, on a koyoka bansango, basango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba.